bapasteur akini na ekolobela bapasteur akini mpe bazosala makambo oyo eza ya soni bapasteur bazosala bafilme akono bapasteur bazosala makambo ebele ya mabe mosala nzambe baforsaka yango te mosala nzambe ezalaka ngonga ya motu nde ebeti bino bokoma koforsa yango yango lelo ekomeli bino buzoba bokomi so koanvie baboite bokomi koanvie babiloko mosusu na place oyo tika no mosala nzambe sala no mosala oyo motema no ezotinda yo sala mosala oyo motema no ezotinda yo otambolaka na kombo ya nzambe yo ozotia couverture ya nzambe liboso makambo mabe na nsima Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo Balandi ya Congo Tek Tek TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa mbote euti na cœur sensible na keli susu kopesa bosse Sibu Mutombo papa mbote euti na cœur sensible na Angleterre kopesa mama Jani Bajoko mbote bele fanda na ngwende na yo na ke na Autriche na ville ya Vienne kopesa Sami Munda Mukulu papa mbote euti na cœur sensible bandeko cœur sensible aye liboso na bino eza likambo ya basali na nzambe oyo nzambe a établi kati na mokili oyo bandeko epai penza basali na nzambe bazwila mutu makasi epa balobela bango ke na bible ke ne juge point ngai pe liboso na bino naza ko juge mutu moko te puisque toza na mokili ya masumu tangu ndeko mama asalaka masumu Yesu alobi ete oyo nanu asali lisumu te abamba ndeko mama oyo libanga batu nyonso bapanzanaka me likambo ya basali na nzambe na mokili na poto esi tolembi yango basali na nzambe bazo tambola penza na ndenge elongo banite na ndenge ya bokeseni combien de banzoki ya basali na nzambe tomoni na réseaux sociaux combien ba scandale combien ya ba problème omona musali na nzambe aze escroc okomona musali na nzambe akenda kobalisa mutu okomona musali na nzambe alia mbonga mutu ya voyage okomona na kati église aza na basi par-ci par-là vraiment ezosala malamu mingi te likambo ya proverbe 30-30 ndeko pasteur oyo Angleterre bandeko pasteur oyo na gaspilla ta na ngai mpona kolandaka ye vraiment bandaki kopesa apparence ya mosali na nzambe kola abandaki kopesa image abandaki kopesa apparence ya mosali na nzambe tango azoloba makambo ya mboka swati azopambela mutu bandeko okoko kanisaka ye aza musantu mbala mine musali na nzambe oyo babengi na kombo ya proverbe 30-30 nayebi te soki proverbe 45 tangu ndeko na biso Marie Misambo akufi pasteur oyo proverbe asilisa ndeko na biso na kotonga bandeko kongola abangaka te atongaka na muwei alobaki oyo esengeli aloba epai ya ndeko na biso ya Marie Misambu ngai na éducation nazwa jamais nakoki korepete biloko ya ndenge wana mpe soname epai ozali asilisaka ye na kotonga bandeko aloba boye azongela boye Marie Misambu boye papa nga nakanisaki yo ozali mosantu mbala mine te makambo oyo osala esalamaka te soki kaka eza na bible kaka moko oyo tozotanga biso nyonso nayebi te babible yango ezali combien
balobi yo kokabwana mwasi na ndenge ya liwa ou bien mwasi a trompé yo. Siko yo reso zo pesa mwasi akendaki na conteneur ateki biloko asombi soki balopangu atie na kombo ya ye ya famille na ye papa wana eza reso moko ezanga mutuna makolo likambo nini babomisaka te. Eske ntango ye ateki balopangu wana soki yo lobi na ye ke alakisa mikanda kokende kochange bakombo na mboka na bakoboya wana eza reso te. Nazoloba na pasteur oyo ya Proverbe 30-30 atiki mwasi na Angleterre akiti na Congo Brazzaville ake kozwa ninja wana oza pe na courage osoloba ke tala mama na bino yeyo mama na bino na bandeko na Galate elobi on se manque pas de Dieu yo moko musali na Nzambe mais ngai nazo somo ba verset na Galate 6:7 on se manque pas de Dieu yo za ko monter na batu oza ko monter sur na Nzambe ngai na kende ko benga mwana mwasi na Congo Brazzaville mama nani mama 30 ou bien mama pasteur ou bien mama nani dis-moi un peu kaka yo Proverbe 30 wana osilisaka ndeko na biso moko ya chroniqueuse azalaka na Canada place azali na pese mbote ye moko amiyebi ntango akotala video oyo osilisaka yo olobi ke fo aya yo odelivre ye ozata na soni te ye nde mutu akodelivre yo tango ya alobaka na bato ke ndeko papa akei kuna ake kotimola akosaka te yo mpo olongo Angleterre okatisi baebale oke na Congo Brazzaville oko kotimola mwana mwasi ya bato ndenge mwana mwasi oyo ndenge ndeko na biso oyo atelaka na ye me yo olobaka ke fo aya epa na yo o délivre ye nde muta ko délivre yo te oyo kuto so mona ke peut-être aza muta masumu asalaka ba émission ya ko timola asalaka ba émission boye peut-être kuto na mokolo ya suka ye akokota lola yo keli felo. Ça c'est pas normal. Combien de ba chroniqueurs yo lobake ba ya o délivrer bango a même temps ba pasteur o baza nzinga no kuna na Angleterre baluka ko basalo délivrance o sala milieu mabe na koko to senga teke o excusez nga no ba ninga no ba pasteur baluka ko ba délivrer yo si ko emona ni penza ko sala milieu mabe. Mwasi soka kiti na conteneur ya biloko ake koteka mbonge kesoke kewa piango yango de raison oyo ko bomela libala yango de raison oyo ko kita na Congo Brazzaville oke ko bala mami wata ozape na courage mama na bino yeyo ba Congolais franchement beaucoup mosaka na batu na bino pe ba Congolais botela kape nani mutako sambela yo nani mutako chao maboko nani bandeko mwandamu ona lobi petite sœur na na babela bakoko yepe akuta magina méchant bolanda ye ngai na okende cha conclusion po babiloko aboye so na lobi mingi ekesala mabe makasi bolanda ye. Napesi mbote na les grands boss Sibo Mutombo papa motema malamu papa o balobi motema munene papa ya bana ebele
Nathalie Mopanzi, la grande sœur propre, cœur sensible, la pesi bambo tebeli ba bisou à trop, balobi ende moi simbinga. Na ye kotal sabino likambo oyo ezo sala pasi. Proverbe soki 30-30. Ye atiki moi si na ye na Angleterre, aye kobala moi si na Brazzaville, soit disant pasteur. Makamba bongo ezo pesa kanda pe pasi na Congo. Pona nini ndenge wana olekaka pe na TV ozoteya bato pona nini motema mabebo ekotambusa nzambe na kotambusa kombo nzambe na buzoba yo pasteur mobimba proverbe soki 30-30 omipesi pe kombo munene bongo nana pesi yo kombo wana nani apesi yo kombo wana po bana kosakanela basi ya bato bana kosakanela bafi bino pe bafi biso to nazoyeba te bafi o bazotambola nazoyeba te so bazotambola bolumbu to ndenge nini nini ezokosa bafi nini ezokosa bafi yo pasteur so proverbe 30-30 otiki mwasi na ona Angleterre obala également oyo kobala lisusu na Congo Brazzaville yebisa ngai babiso mosusu oyo toza baser bamondimi simple soki tosali yango yo pasteur okotema na chef kopesa biso conseil mpona nini ndenge wana pasteur changer ou changer bote ya biso bandimi nini eloko nini oyo bino bokolakisa biso bandimi mpo biso tolanda bino moko boza na baexemplaire te baexemplaire te pasteur akomobala awa soki omoni ki bopasteur eza nango mabe otiki yango okotini na mokili ndenge bato balobaka ke kosala baart oyo ozosala wana ozomema soni na bonzambe ozomema soni kati na etonga pasteur azalaka boye te omipesi mpe kombo pasteur 30-30 ezalaka eyo pasteur monene oke na Kisaso bali oke na Angola bali oke na Brazzaville bali kaka ndenge longoli otiki mwasi na Angleterre ndenge oye pe na Brazzaville bali donc partout mboka nyonso otambola wando kobala kaka bote ya biso nini so nini bino bokomemela bato bapasteur baart oyo bapasteur bazosala ezomema pasi mpe ezomema soni nafiki basala nzambe te basala nzambe nyonso baotambola na bosolo nzambe atambola mpe kaka likolo na bango baoyo osi babungi nzela babungaka nzela mpo na libela eza soni oyo bino boomema na Congo oyo Kisasa soni oyo bozomema na Afrique me boyeba bokontinue komema soni wana elata bino moko elata bonzambe te elata bonzambe te makambo oyo bozosala ata bino moko donc nazoyoka pena soni nakanda mposa nayebi te proverbe 30-30 omipesi mpe kombo oleki mpe na TV oleki mpe likolo ya chere otie mpe base ya loboko bato mpe babiki bino bato aboye bapasteur aboye bozanga mitema namoni ke bino bapasteur aboye nde bozosala bacrime namoni bapasteur aboye bozosala makambo mabe mingi ezalaka te nga bongo nazoyoka kanda motema ezosuka ngai motema ezosuka mpenza makambo aboye eza bosolo bino bozolatisa basala nzambe so bino bozosala nzambe lokuta botika ya solo nzambe aponda baleka basala misala ya nzambe atinda bango noke bino oyo bozofingisa kombo ya nzambe noki bozofingisa kombo ya nzambe ezalaka te eza soni oyo bozomema bapasteur akini na ye kolobela bapasteur akini mpe bazosala makambo oyo eza ya soni bapasteur bazosala bafilme akono bapasteur bazosala makambo ebele ya mabe mosala ya nzambe baforsaka ngo te mosala ya nzambe ezalaka ngonga ya motu nde ebeti bino bokoma koforsa ngo yango lelo ekomeli bino buzoba bokomi so koanvie baboite bokomi koanvie babiloko mosusu na place oyo yotika no mosala ya nzambe sala no mosala oyo motema no ezotinda yo sala mosala oyo motema no ezotinda yo bandeko sese bolandi ndenge leki oyo ngai kombo na ezali intouchable alobi mpona basali na nzambe surtout baoyo bozali na Angleterre buzoba busoto eza telema ya trop bandeko surtout epai oyo bozwila ke ne touchez pas mes ouais donc mosali na nzambe ata olokaka fo batika yo kaka ozosilisa basi na etonga na Yesu Masiya fo batika yo kaka ozosala n'importe quoi bokoma mpe na mateya malonga te mateya na bino bolukaka nkaka na ba YouTube soko omoni ke
Botanga kuta ta Bible te. So que comme kaka vendredi na pokwa ou bien samedi alo beti na YouTube wana o luki ozuma te amo pa passer moko boye oyo ko leisa basali na nzambe. Bino bakasi to yeba kate. Bande osona comme na luku kuma na za méchant mais na zo lingana za na maîtrise. Bokasi to yeba kate, to yeba. Matea obo kuma ko yela ba na église ni euta na molimo ni euta nil part ezo uta kaka na nzoto na yo ozo pesa pa bandimi to yeba ka nyos to wana mususu inspiration ezate semaine mo bibasi mu kutata Bible te vendredi kaka ye wana kwatulu aluki na kata YouTube soit aluki na kata YouTube azuite ayoki ke mundimi moko asalaki makamoko boya mabe aye kote ya batu Bible te aye kote ya nde mundimi wana azobwakele bambwakela to yebi nyonso tu wana bandeko eza biloko moko ezosala penza malamu mingi te si tu basali na nzambe oyo ya Europe bandeko ndire kidemo elati bino bandeko makambo nyonso tu ya mabe epai na bino basali na nzambe ngana zaka na respect basali na nzambe blaki te pona za penza mwana oya kola na sama kola basali na nzambe balakisanga lolenge ya kotosa basali na nzambe lolenge ya kozala na respect basali na nzambe na mankaka basali na nzambe te ndenge kaka Bible eloba ne touchez pas mes ouais mais bino moko nde bokomi koluka batu batouche bino batouche bino ba ouais bandeko ezosala pasi Proverbe 30 oyoko batu boni bazwa ta ya kotala ye soka fai na mesa atie kopu ya te wana azomela na mbebone ezala kola ezobota mai ye wana azolo vraiment c'est dégoûtant hein? Franchement non c'est pas possible na mwasi oya ndako yo tiki oyo penza azomona na poids na yo na oyo ki kozwa na Congo Brazzaville balandi ya Congo check opesa réponse to ye wana pona mafinga te ponga na kela batu te atelemi pe alakisi mwasi nga pese bizu awa ngaku na kanisi okimi mwasi no andaku peut-être omoneke na butu azopina na kata ndaku bolumbu ou bien okangaki nde bamakangu ou bien awutaki pa ya ngangakisi ngana kanisi ya mwana yo tiki ye mama wana azolela na internet butu moi yo za komi mona komi roi olongwe na Angleterre piakutu okatiti na Congo Brazzaville yo yebiteke mboka neza mboka bakisi mboka na bakisi ezo tourner lokola ndenge maya komelele kaka na ebale Proverbe 50 oyo soki 45 soki 60 et puis basali na nzambe ya poto bandeko donc na ntango oza kaka na liboso église nde olima basali na nzambe na baveste bolataka na kombo kaka me bomoto mpenza kati na bino esesila toboyi te sur 10 peut-être mibale kaka baza bien baza quelque part mais na 8 nyonso wana donc fufu na fufu musala na nzambe oyo akoteni ngai rigueur zwila maloba oyo ndenge okozwila mona ndenge okomonela nga nde nazoloba nasi nalobi puisque babosoto oyo bozosala toza koinvente yango te tala bampate bafandi fai na bandako bandeko bapesaka mpe bareso basali na nzambe ezala mosali na nzambe mosusu eza neti koloka atonga bandimi atala te mutu nini yango akolinga yaka chaque dimanche ayoki mpenza ke paster atongi ye abandaka kokontinue koya na église wana
ata kutu mama Santu Maria kolinga te batu boni bafanda na bandako na bango pona bino basali na nzambe bobetsa bango mabaku yango nozomona ba église à poto batu batika na 3 personnes 8 personnes 13 personnes yoka maloba bakoma nango o epai mibale misatu basangani nzambe aza wana nalinga nalobela omona tiki eza normal te kaka bible wana elobi elanga ya nzambe eza munene basali baza mokie verse wana botia yango wapi ntango bino bolobaka ke epai mibale misatu basangani tokoki wana bosambela na bato na bino ya butu oui mpo ngai soki naza mama pasteur naza na église ya 5 personnes 8 personnes 13 personnes vraiment franchement nake kosambela na ndako mpo balobi elanga eza monene basali nde baza mokie basali balobi teke bino bapasteur basali balobi bandimi oyo bokolokota na libanda oyo bokoteya evangelisation bango nde bakoya na kati ya église na Yesu Masiya baya kosambela me bapasteur ya poto bokoma komona ngo normal lokola si omikomisa na leta yebi ke pasteur songolo aza na église ya kombo boye kosala ba manifestation moko boye ba fête moko ezanga nango tina soki parfois séminaire ba mama o séminaire ba jeune nyonso bazokoma na bakaye nyonso bazokoma na fin de l'année bokamati ba papier wana bokotisi pa ya leta mboka oyo afindeli bino bambongo ne yango botikelaka ba église bino bokanisi biso toyebi te oyo ayebi te boyoka bapasteur oyo bazosambela bien nazotouche bango te non wana baza baserviteur de Dieu soki bomoni ba église ezaka 3 personnes 5 personnes bakangaka te bandeko pasteur wana azoyoka pe soni te oyo nga nayebisi bino yango wana eza technique bazwa bamikanda ya mboka oyo ya poto basalaka mwa bafete mike o campagne séminaire ba mama pasteur moko awuta soki wapi wana balambeli ye o séminaire ba jeune o soki nini bakokamata badepense nyonso na basali ya miki epuis mpe badepense yango soki séminaire eza ya bajeune bakosenga bajeune nyonso batie soki ba 10 bango moko nde bayaka na mbongo na bango soki ezali séminaire ya bamama mitindo epesami mama moko na moko lamba mama moko na moko yaka na otan babimisaka ta mbongo te mais na fin de l'année bakotisi bapapier oyo toyambaki pasteur awutaki soki mbujimai tosalaki campagne ya bamama bajeune eyaki séminaire oyo soki kingandi soki kingandi bamiyibi nalobi na faux pasteur boteni nga rigueur moi je m'en fous puisque bozo sambela nzambe te boye kotonisa nde mabumu na bino boye koyiba nde leta yango wana basekele na bino to bando kobimisa ngo ndambu nga soki naza na église eza na batebelo komona église eza na 5 personnes 15 personnes aza ne pas à l'aise mais ngai ndenge nazoba ngai bino 15 boza à l'aise mais ngai soki naza na église oyo eza ke naza soit na 25 personnes ou 30 personnes nakozala mal à l'aise peut-être nakosenga nzambe apesa ngai grâce nabanda koteya ta maison à maison nabanda koteya ta mindele bayaba bakisama puisque elanga na nzambe eza monene basali baza nde mokie nde yango wana mpenza petite sœur salobi mingi na kati wana na mabela bakoko po ye pa lobi kuna na mabela bakoko catastrophe oyo eza kuna yango wana na chite mpenza bapaster oyo ya bien napesi bino mbote oyo bozosambela nzambe na ndenge ya solo me baoyo bazali bamikalamwisi bakupe elemba banzakundiza
bazo yiba leta ya mboka oyo na pesi bino ata mbote ata mokolo moko te bozela lifelo na bino ezozela bino ciao.